et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata fin fond nuye mouvement eza pena trop te kolia pena ya bien eza susu bakota Paris te kolia eza moko na kati ya Ivry awa epai ya sere na biso balobi na restaurant ewaka mi José babi mwasi pembe tina mabolongo mi José lobela bango liloba moko fimi mokonzi ya bamama oyo eza mi José la reine de Lyon babi mwasi ya pembe te donc restaurant oyo eza makasi kolia kitoko komela kitoko nga et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que awa balobi na goût on a besoin kirida besoin kirida eza te tabelemba ya goût ya kone mi José a confirmé donc nali bien nameli bien nala chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyonso mokili oyo Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga eloko te. Eloko nyonso olimokolia ezali. Olingi pondu mpo aza moluba nalinga mingi pondu. Donc pondu ezalaka te. Olingi makelele mpe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye ebele boko sepela. Bafi ya bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Iwaka. C'est un restaurant. Oh, la nouvelle collection dit les gens bien. Oh, mon oncle dans les Iwate. Faut que je me batte. Je feste. Aux accessoires, ça c'est la nouvelle collection automne-hiver 2016-2017. Tu comprends? Il y a basket à Nike maintenant comme des garçons. Et ça mec à 15. Et ça pour la Noël. C'est déjà ma pièce. Dis-nous, à Bilamba. À Kosa, tu as un hypothèse pour la Kosa. Tu comprends? Comment la Bilamba? Il y a un hypothèse pour la Somme Bilamba. Vous demandez de réveiller Mikili. Tu comprends? Dans la fancy, tu es pour ça Kosa conscience dans mon ébigo Kosa. Bon, c'est la zone oh, ça. Ma protection? On a besoin de CRS. CRS. C'est démontable. On va katango voilà mais on va mettre ça c'est venir d'Indie hein ba CRS quand on a mis kilité nous on a ba CRS nous ba CRS va te balata yango parce que madame Rei Kawakubo lokola ebi fort métro ebi ko tonga danger il faut que mbala démontrer ouais lokola yaza japonaise yango babi botala wa tsaka tembe yango otala et dis nous live jongo ma bien te jongo est-ce que va commis comme des garçons pour pas la zéro va tembe to traka ça net ya lukuta yango c'est là tout zoom bien ça zoom. Comme des garçons en plus. Vous comprenez? Made in Japan. Taille dans un médium. Vous avez la pièce. Je suis dans le Moli. Moi, je bendo et bâtiment au soutien la veste. Bâtiment au soutien dans bâti. Et si bâti peut toujours. Oui. Toujours la bête il n'a rien. Même borsa dans l'oreille. Donc, à un niveau, on va se voir. Tu me poto. Avant de belé, faut payer un défaut. Vous comprenez? Ok, on a quartier noble. Il faut bouger un euro, Kotima, Tandi, même sur à 3 tonnes. Babi, Bayanké, Moussou, comment ça va à son bac? Et dis-nous, on va faire une balle. Trafiquant forme, Bazali. Et dis-nous, on va faire une balle. Pour calculer un balle, va se voter. Nga niveau bana base wote nga fo so ngande mo la William on va pour appeler information donc bango na yi bango te ba trafiquant forme bazali na yi bango gute nga ta ba mindele la ba mannequin on va bango de fo so la masola nga o kakila bango de poto ele o mote na pire esprit din o blamba poto ta nga bi on va te na garçon mikil
tanga mabira nanga bien na otalo biengo babi fataki mbala kili yango ta chaussette ta beauté chaussette comme des garçons au gauche comme des garçons ba pièce vous comprendre kalaté ba otanda printemps été ba otanda na obetela no sublo ba sigation ya printemps été o to si c'est en mal méchant t'es méchant t'es la linga ngonde et dino à suivre soki moto na kupite keba na ba commissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kata cimetière na ba wei ya monde entier keba na ba commissionnaire matanga so muta kufi ba ina liboma ba photo o bango ba yebe sika ba kozwa soki nini ba wei ya Congo ba wei ya Ghana ba wei ya Poto ba wei ya partout ya monde entier bazo seka ba congolais o bango so bakufi ba problème ezanga te oyoka ono mubule bimaki balembongo mbongo utaki na Poto balembongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles et sali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bokasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout bureau ba photo ezali okomona ba catalogue ndenge lingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tout oyo kolingo kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na ba télévision nyonso ya Congo ba diffuser communiqué écologique yo pesika ka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto ba bâche ba kiti musique yo kobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tout wana awa bokosola na bureau na bango na Château Rouge PPL Global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85 tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00 Global PM service funéraire Patrick Malwavengi bawei non basepeli